Bola kisanga musicien moko kaka mi balete moko parce que so na lobi mi balé e kozala trop naza kosenga na bino musicien moko kaka ya jet set. Musicien moko kaka oyo aza na niveau ya Jerry Spear ya Ericho Tanabe. Musicien moko nazo senga mi balete musicien moko oyo aza na niveau ya Jerry Spear oyo ya la team. Bozwa na bino ezala pe na ba drummer, bozwa ba guitariste, bozwa ba chanteur, bango nyonso nani aza na niveau ya Jerry Spear moko kaka. Nani na entre bango, entre batu nyonso ya jet set aza na nazolo ba niveau ya Jerry Spear kote koyemba, kote kotelema, kote aisance, kote kosolola, kote koyemba nyonso na natie moko oyo eza na niveau na ye. Eske bokotia Ilunga na ba jet set mobimba nani nde ayebani a part Ferry, nani mutu ayebani bokotia Ilunga? Ok, tozwa Ilunga eza ko manquer respect déjà na ndeko na biso Jerry Spear kozwa Ilunga ko comparer ye parce que Ilunga na ebite soki aza asala kanini na jet set na yebite. Mais bozwa nanu Jerry Spear oyo botia pe Ilunga, bozwa côté aura, côté beauté, côté aisance, côté charme, côté koyemba, côté kobina. Jerry Spear kanazozwa kaka musicien moko ya la team naza ko comparer na ba misusu wana botie De Gaulle. De Gaulle azaka neti mwa eloko moko boye na yebite nzambe alimbisa aza pe donc aza na orate, aza na tendance te, aza na makambute, aza na makambute. Sika bango mibale nde bayebani na jet set. Nakoki kokende même au-delà na ko exagérer ta mususu, naza ko exagérer. Boti ape faire gola bo comparer na Jerry Spear oyo. Jerry kote ko yemba, bango tu bazo yemba. Faire ayembaka me azana nini voix eza talenté, voix eza donté. Ayembaka me azana talenté. Mais Jerry azako yemba bozo sentir que talent eza na kati ya mutu oyo. Aleki faire na aisance, na présence, aleki faire na aura, charme, charismatique. Donc musicien moko ya la team aleki mouvement mobimba na makambo nyonso, musicien moko kaka ya la team. Nazwi Mishka Ngandu wana nazwaki chef d'orchestre na jet set. Chef d'orchestre aza nani poto comparer ye na Jerry Spear chef d'orchestre. Soki pe bozalaka na vice-président naza kozwa koto yo Mishka Ngandu vice-président ya la team. Kote koyemba nani mutu akopusa na pembeni ya ndeko na biso wana? Kote koyemba nani mutu akopusa na pembeni ya Mishka na nini na jet set? Nani mutu akopusa na pembeni ya Mishka kote aisance na batu ya kaka ya nani wana? Batu ya jet set. Kote aura, kote charme, charismatique, présence ya mutu na jet set wana nani azana aura? Ngana aza kotuna parce que ngape nazo tala naza ko observer. Mais okomona bagolo baza kofinga tolongo nanu tolongola kofinga tolo bananu vérité. Bola kisanga ba musicien ya jet set boti ape Mishka na Jerry Spear nazozwaka nakozala mulaite baza ebele na jet set wana baza pe ebele na la team. Mais nazwi bango mibale parce que bango baza ko représenter à part ba président bango baza ko représenter la team. Boza pe na nani oyo na arnaqué ye baza ko représenter la team. Bango tu botie bango botala côté ya jet set nani mutu aza na niveau na bango. Ndeko na ngai na niveau ya Kolwezi na pesio mbote ya tro boza ebele kuna nani na pesio Alex Gedeo na Kolwezi na pesio mbote ya tro. Ndeko na ngai Fabienne Mungu na niveau ya Brésil na pesio mbote ya tro. Galai Gakwasa Irene Mabweni la femme la plus belle na pesi nani ndeko na ngai Patricia Edouard bambote Keliman bambote ya tro.
Novice Biongo bambote ebele en tout cas na bino bato bozota langa, sans oublier la reine Mami Sadiki Edwige Balonga sana bambote ya tro na pesi na bino. Bande konangai eza na bo baza bafani ya la team, bafani soki ya nani ya Jet Set, boza ebele awa na chaîne toza ko analyser. Bola kisanga bochelanga ta na commentaire. Musicien moko ya Jet Set, moko kaka oyo aza na niveau ya Mishka Ngandu, soit moko oyo aza na niveau ya Jerry Spear. Tozwa ba communicate nani banani na ba titre honorifique o batiaka na chaque orchestre. Chef d'orchestre ya la team eza Jerry Spear. Est-ce que na Jet Set baza na chef d'orchestre otoki ko comparer bango? Bozi pe vice-président si wana eza pe titre. Est-ce que na Jet Set baza na vice-président botala bango se bakoki ko comparer bango? Parce que on nga na yebi na Jet Set apare Ilunga na soki nani De Gaulle na yebi ba misusu te. Sika bango kaka comparaison wana ekopesa bino idée sur chaque orchestre. Toyoka ki Altresse ya Mishka Ngandu, une très belle chanson. Nani mutazolo bela yango te. Nasalaki émission ya nzembo wana ici na plateau oyo. J'ai eu beaucoup de retombées, bato ebele balo bazalaki nanga d'accord na ndenge na décortica ki nzembo yango ezalaki kitoko. Bien que aujourd'hui ezo kota mingi par rapport na tango salaki 2 journées na salaki analyse, mais lelo ezo kota nazana makambo ebele ko bakisa. Mais en tout cas tozo c'est la peine nzembo ya Jerry Spear poto analyser nzembo yango ndenge aza koyemba ngo malembe na ba plateau, tozo sentir que eza poème. Déjà nazo komona ke eza poésie moko boye aza amemeli biso. Na ndenge balobaka baza la team équipe ya loyembo, la team ya ba chanteur. Toza ko espérer que yepe akomemela biso eloko ya bien. Na 3 albums héritier aza ko pesa batu groupe mobimba ba yemba. Pendant que Ferre aza soki na 6 albums, soki lelo to bandi koloba combien de ba vocaux ya De Gaulle. De Gaulle aza na Jet Set pendant ba 20 ans. 20 ans aza na nzembu combien? Aza na combien de vocales? Ba oyo naza koloba baza na 4 albums na les évangiles nde okoma 4 albums. Surtout ba 3 albums déjà toyebaki ba Mishka, toyebaki ba Jerry Spear, toyebaki ba Smoky na 3 albums. Toyebaki bango. Baza na ba vocaux, baza ko yemba, baza ko tourner. Toyebaki déjà bango. Mais ba De Gaulle, nani mutu ayebi vocal ya De Gaulle? Aza nango combien na Jet Set pendant 20 ans? Aza na nzembu combien pendant 20 ans? Ba oyo baza kaka na ba 10 ans, na 10 ans baza na ba nzembu, baza na ba vocaux plus de 4 ba vocaux ebele kutu koleka ba 4 na chaque album, bazé pe na ba nzembu na bango. Ndeko na ngai bo fungola misu. Qui partage et qui ne partage pas. Pendant que tolobaka Ferre ndenge tolobaka na réseaux sociaux, Ferre azana mbongo aza riche, ba musicien na ye bazana solo ya pauvreté, ba musicien na ye bazana présence ya pauvreté, bazo kobimisa image ya musicien te. Mais soki boke pa ya Ferre gola, pardon, pas Héritier Tanabe. Soki boke pa Héritier Tanabe, bozo mona ba musicien tant baza ko se présenter, baza ko lakisa richesse, baza ko bimisa propriété, baza ko même espoir que avec la musique on peut se retrouver. Mais pas ya faire gola ba musicien bazo lakisa que la musique est vraiment donc avenir ezati. Ba musicien ya neni ya la team à chaque concert baza ko kende, bozo mona évolution. Bazako kende, bozo sentir que bazako partager bomengo ensemble. Mais soit disant riche, ba musicien baza na solo ya pauvreté. Oyo bozo benga pauvre, azaso na 2 chambres à location, azako vivre na batu na ye bien. Ndeko nanga boye bisanga na commentaire, nani nde riche, nani nde pauvre na batu wana. Soki botali bien, ba o bazako ganga na réseaux sociaux, nga na za riche, nga na za riche, na za riche. A majorité boke ba bangonde bazalaka ba pauvre. E ba o ba lobaka mingi te. O ba lobaka mingi te souvent. Bangonde bazalaka na makambu. Bangonde bazalaka vraiment ba riche. Oya yaka koloba ngai nde kebaka na batu wana. So, tango bozo mona ba Ilunga oyo, je peux vous garantir
Akenda na poto combien de fois bayelunga ba de Gaulle. Pendant 20 ans na bango na carrière bakenda combien de fois. Mais ba héritier 4 albums combien de fois bazo kene na poto. Wana nyoso été abiso entre deux orchestres wana. Qui est le meilleur kolega Moninga? Ngana sali émission na ngana pesi ba point de vue na ngai. Je suis sûr que na kacha ba commentaire bino pe boko bakisa ya bino. Mais en tout cas, tokuta na émission mususu na komananine analyse mususu na kati ya ba journée na kati ya ba journée koya en tout cas tokoya suna ba analyse mususu. Portez-vous bien et à plus.